le reste melaka mai tango zota l'émission na ngai parce que mai eko kita tension na yo mai eko pese yo po makambo na kolobawa eko zo bato ebele bakota choquer aujourd'hui je dois choquer les gens na yebisi yo na ko choquer ba et na talinga ité na talinga ité je dois choquer les gens quand je dois choquer les gens il y a beaucoup de gens sont mourir aujourd'hui Tobo na biso en plus nazo yoka bokendaki na famille ko senga 10% pona nini nako tutika atika ben kamba 10% obetaki c'était ba ndo senga 10% bokomisi mata ngoni nganda diamba na okisa ngo balala imkola kulo babengani bele kola diamba boni boyiwe yembe melema désordre en plus nini ya jani famille no ba mitema mabe na ebite to kanga lipango te baba mayo ya mawo bakagela lipango te comment c'est possible votre basa émission pour des casiers ya rencontre là ya kobimela wa lisolo babi désordre et comme doti image ba ozo mabe makasi ba osali en condition comme avozo image faut pesa des casiers et comme product te libala ya jane comme product matanga de libala bango ba comme so libala pobo que no sa be émission ko nambo tuna ba ketna makabuzo lekela il faut des casiers ya lisolo eza kitoko te OK matanga ya jani eza na bien organisation OK surtout ça boso organiser bien matanga ya jani botika matanga ya jani to le na kimia toboyi ba désordre OK JP Masamba na Bedio Matoyi pona nino benzi Matoyi bota désordre na matanga ya jani te pardon JP Masamba na bengi yo 3 fois ko lekela nge monsieur pas zoomate na ngana na lobby na bengi yo 3 fois pour sozo ça réponse de l'émission je t'appelle JP Masamba 1 JP Masamba 2 JP Masamba 3 mo komi ko sala ba réunion pona matanga ya jani bo sala ba réunion pona nini bo mabe ko sala réunion en désordre bo sala loko moko mama lingaka dégagement te bo sala loko moko bosangani tobongisi poto kuna ya jani na kimia tozo préparer koreya na kisasa voilà en plus koreya na kisasa avec 15 personnes mais toki awa venga dia lobi na organisation bazo sala foye pe batia komona oui il faut beaucoup de venga dio sur organisation il faut beaucoup de yanga dia la kata makambo pourquoi yanga la kokota makambo poto yeba ya jani se venga dio OK yango na biye lombe na mazo poussa la kama mkie na yanga dia akota na kati groupe na yepe sadere pourquoi parce que chaque chose le yenge faut mo pe bango bata le yenge chaque le yenge bata le yeba ezali bakomede baza bata désordre bakomede baza bata 10% bakomede bakoma ko bakochi ibenga bolimbisanga na yebisi yo soki liopard ekomaka na mbutu na bona ngai ya ibengi likolo ya 10% yango pe 10% na bakomede pona nini na musique 10% ezalaka te na tuti na tutango kaka tuti en désordre soki matanga ya jani soki liwezalaka nini me ya jani akufa kite me bakomedie bakufaka te tokolela ya jani banda awa tina aéroport soki na monika mutu alati ko bombi makolo na yo tokokata tomona makolo sikoni bala tandeni late loko ya jani ngai biloko moya pete lemba tokolela ya jani ne loka pete lela ya jani ne loka pete kolata voile te vunga pe te ya dada tikile biso dacha ba fini dadit dati yo kali sanga dacha te mwana babengi batala limera soutien donc bagende kozoma ye na mwana kotuna nga makambo to na bona nga te bishop na tuno pa ngana lingi question te est-ce que baswa kaswe na bango mwana bazuba kaswe ya mwana bake na chambre basomela mwana soutien njoka bake bafina mayeno ya mwana kotuna nga question te na lingi biloko te toboyi ya jani na etatiki bana mibaya so ya basi bango bandimaka ba charge ya 2 mois 3 mois ya 4 mois okoluka vi yo moko bakomele ba batu komeleza mutu siko ndo
ne ça la bonbon. Kindoki. Misus to kola bona ba caractère ba grand chor. Ba yena on a théâtre ba koto na ngata ba théâtre ba initier batu ba fongoli ba groupe na bango ko finara ba ninga na kingo ba koma ba lesbien na matanga ya jani to kanga na WCT ya stade Martyr. Faut to retourner na Martyr. Ah, ezala wana. Tena Martyr. C'est ka dana to ke na ngo Martyr. Na matanga ya nani wa kufa ya nani. Kasi ba tebe ba tikala ba zimi. Na sombele makati. Dazo bisayo. Na matanga. Voilà. Na stade wana yinda kina oya jani mambone za te. Et ko zala te ponga na zawana na ko somba lunette oyo ya caméra. Na ko sombela ngo lunette. Etala partout. Yo katana moyo te mena omona yo. Na matanga dadi Moussape Tchaman desordre, Libisanga maman n'a Bible il faut connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand on a la terre ou à la terre. Et voilà, bienvenue sur votre chaîne Bolokoko officielle. Merci beaucoup de la confiance, fidélité pour ça vous continuez toujours comme ça la confiance, vous continuez toujours pour s'abonner, pour liker, pour commenter. En tout cas, la famille dans le barabage, on a bien commenter, on a bien vraiment très important. Ils ont vraiment bien pour participer na biso na émission. Voilà, l'actualité nous oblige. Donc Natacha Botoya kasi que actualité ni mtebinga nga devant itanuke. Parce que quand on a muka actualité ngo ezobima de part et d'autre. Tozaka na ngambu ya ba comédien. Lelo nazana plaisir ya koyambela bino Bishop Gimboma moto na Nzambe. Yende to ko beta masolo ya ba comédien parce que quand on a muka ba matière ko bima de part et d'autre. Surtout mingi na liwa ya Janet en tout cas molimo na yo epema na kimia à chaque fois nazolo ba biso awa na Bolokoko officiel toza de cœur na famille biologique ya Jani toza de cœur na artiste comédien tout vraiment balobi mbila eteli la partout le oyo mbila etelemi eteli koto ya ba comédien. Voilà, sans plus tarder là je viens remercier na les bons dieux toute sa bonne santé. Faut toujours remercier les bons dieux parce que au qui nzambe te mobulu et bonjour na yemo la patrona Dorcas Bolokoko depuis quelque part. Je dis merci na mon cameraman Roméo parce que image aboye nuit par ya kaka chez Bolokoko officiel. Voilà le con cameraman sont en même idée au compagnie déjà caméra Nayamba invité Nanga. Là j'ai dit bonjour moto Nzambe. Oui, bonjour Natacha Boyoto, bonjour Nabatutu Bazuli Baku ya Kolanda Biso lelo et merci na babone nyoso ya ba chaîne na biso tata Pambola bino, tata Bolsa Mutema Boabino. Merci na maman Isabelle de France tata Monayo, tata Bolsa Mutema Boayo. Merci Yangande ko je suis créé la longue histoire à Bibi Shop na Monayo na Oyo Kate. Je pense que yo qui peut sentir. Merci beaucoup na ya fafa de moi-même, ya fafa de moi-même, ya fafa de moi. Otali moi si okum sinzambo bité tata kelayo. Basa il faut bazalaka toujours na idéologie okum la masolo. Ya fafa de moi-même avec mon bébé que j'aime beaucoup na linga gaming na ngotanga bakoma ba bébé na TVT. Ezara bien té nga so tay ko ba bébé ba kilo bakoma bongo. Ba le kilo moi na fait ouais biso ba na biso nga to bomba bango. Ça la biso faut pour parler ba na ba makambo. Misu miteme swaka bango tango ko tukaye amoni place au fingote akelu kilo mwana azi photo mwana kalatanga bota maka muke atie mais ya sika on a nos vite buzoba. Merci beaucoup Yanga ndeko Zuma Tumba na ibisayo ba motema bwanga motema bwanga ba bito ko ba PD ndeko bwanga nazo ibisayo tata Pambola ya bonisa motema boye à bientôt là boko sati comment tu évolues omoni elo mona oyebisa yo mukile lingi des personnes basangana te so des personnes basangani okoyoka makambo na mai na pembeni na mai lelo na osa service à mai pesa bon kisi non afato de lelo na service à mai to sa service à mai lelo na ti ya service à mai to pesa ba tu kimena na mai ya jani sora me ya kimai makufite tika mambo fa kuna. Merci beaucoup. Salangandi mabe makasi. Nzambe nanga mamoyo tata batela ya pesa ekima Maria fina beton kila maman Nzambe na bango mama sociale tala maman ndima ta viona ye Angers ya nazo bisayo
Maria Fina atia avion na ye ezwa ngana Zuma soki to kokende poto to kokende pe mandam nango nangola ya Maria Fina na pesa nini otali mama Maria Fina beton ozi nazo yebisa yo otali miso mama Boangai otali matama ya mama Boanga okosanti ke mama zaka na poto batu misusu ba uti poto ba yeki sasa otuni ye question ofande ki na Ethiopie na Maroc bata Maroc limbisanga nazo ya pe na Togo nakoya Togo te kwa wana bato kota ubanda mabe makasi ubaki ya dokasi bolokoko ya dokasi bolokoko tata pambola yo leki Boangai nzamba bondi sa mutema boyo apeso bwa kimia nyoso elekalaki na kimia atukana yebisi yo mikolo yo bato balebi ya ngai bolingi ka ba t-shirt na Zuma bolingi ka bila bota ka bila mbate ya soko ko serré hein. Mais non, mai. Oh, on serré. Ce qui m'a au serré. Tout naza rouge, na peine de caca. Na betu no ka debord. De caca. Toke wa na bela mami. Eza genete mai. Mais avant to kota bishop, faut que ça no bateau. Qui sini ba mila? Faut ka Nikolo yo na matanga tozala ngo ya jani. Bato bazo kanga mapamba. Crise de ça la matro. Bato bazo piquer ba crise. To boy to perdre parce que to na makamu eza awa to bimisango so to kunde bimba ya jani. Makamu eze be na mboka. Bezali ya ba comédien kaka. Ba mise ba pemi na kimia. Nikolo ba comédien. Ba bo pema. Na ko pemi la kutu wa bango. Na yoki de asango. Ya nini? Bosa be émission ba $20 bo matango $30 likola matanga ya jani. Bosa mitema mabe Ya dino lisa batebele. Batebele ba lela sima ya jani bongo contribuer to rolapa. Babi maman tie déjà nous son contribution ezati. Merci beaucoup. Yasila de moi-même yana ngai moko yasila langa. Yasila langa merci. Baba kuku nyonso bokota bolaksa bango. Tolekaka bango na ebele. Bokota tapoter. Tapoter vidéo ba déclarer vidéo. Tapoter aimer les vidéos nous sommes en direct na Bosani. OK. Na Bosani. Tapoter les vidéos tata ko pambola yo. Na yebisi biso bandeko nyonso bandeko ya baku. Na na kiso ko pesa nota pa Shingombe. Tango lota le mission nanga onia kuta Shingombe. Oui, ozonia kutando Shingombe na kinya. Le reste melaka mai tango lota le mission nangai. Parce que mai ko kita tension na yo. Mai ko pese yo. Po makambo na ko lobawa et ko zo bato ebele. Bato ebele ba ko ta choquer. Aujourd'hui je dois choquer les gens. Na yebisi yo. Na ko choquer ba et na ta etalingaité. Na talingaité. Je dois choquer les gens. Quand je dois choquer les gens, il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Je dois choquer na matanga ya jani oyo. Nako choquer na matanga ya jani. Matanga ya jani comme kermesité. Et comme business cité. Et comme société. Au bête na tali dans la chaîne au bête 150K na matanga ya jani. Au contribuer combien? En tout cas, merci beaucoup, Bishop Guy Mboma. Moutona Nzambe, tango yoka ki ya jana kufi. Isala ki ondenge nini, oyamba ki ondenge nini. Ngai tango na yoki ya jana kufi motema Boanga to ndaki na pasi. Natali ba bien fait ya jana sala, na yoki passe Natali ba leki o ya jana tikili biso. En tout cas, na soki le lemo. Pourquoi? Passe le kaki. Ba bengi ngai. Et pas de comme on a français fafa abi bishop bongisi ndeko boabino ngadi oh mais na yo ke formation te biso toza awa toi da informer ya jana tiki biso ndena retourner mbango na ye na biro na moni batu afandaki na moni bazuma batanta mwasi banani babino na monaki na esibe ko ya jani akufi bokote kinga duti to bondima kite na tamu ke na monde ba page fongami ya jana tiki biso ya jana kufinga iselenga passe na basuksa makambu na lingaki na kota na landela ya jana kufi na nini nde na mole loko moko taka twin na tuleza nini ba signal bozo signalenga nini babi mutabomaki ya jani eza mwasi boye il paraît ngabi oh là là likamoto bosho likamonene boye to pede muto kwa ya jani ka mosi mutabowi na luki komba mpona eba komba mwasongo to babena ngo komone la Brunel
La brune eza ke eloko moko kolanda elle wana te. Merci. Mais na ko benga. Na bengi la brune et sonné ayamité. Voilà tika. Na bengi shogun na bina ana kisasa di shogun tu le kenda poto teo tu na takalanga na kisasa di ba shogun no ba nzambe ti le zaka na bina na kisasa koto ya sendo ti na zo benga ozalo awa na ko fona numéro to nini ya jani atiki biso ngam na pese bien information na yebisi batu ti ke na shogun lo yenge bon de likambo za nini moto na nzambe. Tant que tu as accusé moi si, moi ça vous met Yadjani, c'est bien bon. Parce que Yadjani a qui m'a candidaté. Mais na kati ya information, ndeba yebi singa. Yadjani ba ute ko pese mu kanda ya 6 mois. Bola nanga bien. Bo fonga mato inga na muta ba suks na muta makambu. Na kenda France na tongo na poka ne kola na kisasa. Ne na bo mjoto mbila la na France. AR na bet na zongi. Yadjani a qui mu kanda ya 6 mois. Et si la qui fala zonga a renouveler yango après malem va ko pese mu kanda déterminé. Fallait pas que Moukanda en 2024 yo. Ngana se poser ma question. Bon, to longola liwaya jali na maboko ya Moukanda parce que l'état paye à France c'est pelaté. Parce que comment moutafandi 16 ans dans Moukanda té. Ngana zoki crayon na gomme na supprimer makamamuka ya Moukanda. Voilà yo. Ngai. Menabi ça va. Tozo skona makamakindu kindumba. Makamufandi wana. C'est ziki moto na nzambe. Mais moto na nzambe elo moko yelinga la mode déjà OK makasi. Yo aleka yaya. Le quoi na yambio. Est-ce que les abakouk va consommer la poisse? La poisse c'est un film déjà et ba consommer en guerre. Parce que moi la poisse est un film moko za à l'époque de quitter. Mais il faut y si la salle à makam. Et il y a kana ba innovation nango. Mais il faut y si la komaka film. Et ko remarquer ko la kamutu moko. Net film na biso ko elimba mo la brune. Donc la brune pas parle. Parle na la poisse. Na la poisse. Yes. La poisse. Soko za fille ya libabe na kata la poisse et ko la sa vie na yo mobile. OK, ozu ya yo tate. Voilà. Ndenge la brune azwa ngobongo. Azwa. Ngai ngobenga bato kombo bien te. Ça yaya. Ba carbone de na yaya. Yo ka yinda ba sokole. Ba sokole te. Avançons l'homme de Dieu. OK, merci au comité tata Souma. Merci tata Pambolo tata Mona yo. Donc c'est-à-dire quoi? Tokomona tangu batu bazo consommer film ya sila directement ezolaksa étape makambu to sa na Kinshasa oyo. Tangu ya sila komi film adile ki bwanga na ke kopema bola nelanga nde makambu zole ezoleka. Na fadi tangu film ezo kene filmer za kité. Tangu film ezoleka na moni batu ba ko fêter 60 ans na bango bolimbisa. Il a 60 té. Non, la 06. Il a 60 ans. Il a 60 ans. Quand vous êtes la film, bande ko bazo fêter 60 ans na bango. Quand bazo fêter 60 ans biso la film. Na moni mwana moko nzota miketon ba fêter. Na moni mwana wana azolo ba ete toleki bango biso toleki bango Natali kitendi ya mwana ngo tata limbisanga atanga zo leki bango na nini biso tozaka na ba conquérate toza pe na ba diversité parce que tanga na tanga ba classe nanga bana classe biso nyoso bakufa là na tuna ba tanga moko hier j'ai rencontré avec mon professeur il y a mathématiques alors Bénin il a dit à moi Bishop na yoki sa comme Bishop est-ce que tu penses aussi à la cour de mathématiques na dit non. Moi, quand les mathématiques étaient terminées, je récupérais les mathématiques. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai laissé les mathématiques. J'ai resté avec les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Les mathématiques, c'est un cours pour éduquer les gens qui font les bisapis à le quelqu'un. Bishop tout ma bé. Ngala mutako tout anga yo mwenga mutu. O mutu te. Sali de galanzela. O mutu te. Lelo na ko tout apenza te. Mais na lelo na tout te. Na ça nde batu batono. Po batu batu mingi.
Nalobaka likambo medifo. Je n'ai pas l'état de tout aussi. Naza wana pona tout abordi mais ya l'état. Nako tout amutuka ya mutu. Te. Olandelanga ite. Te mutuka muteta olandelanga. Na bordi l'état olandelanga. On a lobby bordi l'état olandelanga te. Mais mutuka mutola. Olandelanga. Ngi sa place. Kaminda langa be. Ah non, tout a mutu. On comprend? Très bien moto nzambe. Donc Yassila asali musala na ye. Après ce na ye, ba ko consommer film Yassila comme il faut. Bazo consommer déjà. Les abakou sont là. OK, les abakou sont là. Les abakou sont là. OK, voilà. Tous les abakou sont là. Yassila sont là. Yazuma sont là. Yatandese sont là. Tata Mwasi sont là. Bolokoko sont là. Miss Lolo sont là. Moura sont là. Sandrine sont là. Malika sont là. C'est le gars voisin. Tant que tu yo Yaloule, ils sont là. Sont là. Celui qui a sont là. Il y a des carrés. Sont là. Celui qui a sont là. Celui qui a n'a pas là. Maman Shalom n'est pas là. Focus n'est pas là. Merci beaucoup Motolanza. N'est pas là, Tozala n'est pas là wana. Pasini. Matanga ya jani sont là, Tokozala wana. Allez-y comprendre et ça Bishop Guy Mboma, vous voyez baraton à l'Ikaka, malgré tous ces grands mains, tout soit un plus. Bishop Guy Mboma, organisation matin et kolika boni boni, parce que tu as déjà qu'on a marqué commis de part et d'autre. Pourquoi pas commander son camp pour le banque profit, couper la nizalaka. Pourquoi? Parce que ba commander baza bata désordre. Ba commander baza bata 10%. Ba commander ba comment ba coach ibenga bolimbisa ngana yebisi yo. Ce qui lui pas comme kana mbutu na bona ngai na bona ngai ibengi. Likolo ya 10%. Yango pe 10% na bako ba commander pona nini na musique 10% za la carte. Na tuti na tuta ngokaka tuti en désordre soki matanga ya jani soki liweza laka nini mais ya jani akufa kite ya jani akufa kite o mais ba comédie ba kufa kate o liwaye yango nde mokano ya jani na kinjoto malili Franco ya jani de moi-même ya ngaye nzambe jande mumbenishi jambe nazana sucia makasi je perdi mon baoba de moi-même ya jani ya jani na sali yo boye ya na ngana lingaka yo minge nana sali yo boye ya jani nzemu na olele ya jani kaya wala ya jani nangana lingaka yo minge nine sali yo boye wala seke kabui ya jani nangana lingaka yo minge nana sali yo boye wala tata mosa niki suki nzambe matanga ne yete tabat bazongenga o mboka zambe laka o mboka matanga za na poto na yete batu babili de ba minu kaule batu baselongo de ba jekoka ngai ya jani ya nanga ya jani ya na émission mutema passe ya jani de moi-même ya jani mutasali yo boya ya kozana kimia te ndenge ka nazo osiko kokoti na ndenge ekolo na kosakana ndenge ekolo j'aime ya jani ya jani azalaka bien mpo na biso ya jani atiki biso ya jani atiki biso nani azoderange biso ya jani respect na ba mort
nazo dégager le mission yo elinga kala tata pambola bonisa mutema boyo tokolela ya jani banda awa tina aéroport soki na monika mutu alati ko bombi makolo na yo tokokata to mona makolo sikoni bala tandeni late loko mo ya jani ngai biloko mo ya pete lemba tokolela ya jani ne loka pete le la ya jani ne loka pete kolata voile te vunga pe te ah tika bishop tika boye esika ni l'organisation zo bema matanga ya jani esika ni moto na nzambe matanga ya jani bato ba commission business bato ba commission cop bato ba commission sika ya ko sangana matanga ya jani na moni to kanisa basali réunion likambo na réunion pe sombele NTPC pe basali réunion NTPC pe suna réunion na ba na bango bato poto pe basali réunion na ba na bango likolo matanga ya jani na yebisi yo ba konjete comme ça en désordre ya masumu limisanga ngana obenga o ya te za koko bwanga ya elombe tata pambola yo parce que na yo ndeto zi initiative ya okuta na mama Denise Nyankero mama ya bana ya ba pousa na mukie bapanzana ba bouger fongola ma mukie zabe bwanga et y a un sens que bato basangani pona matanga bosali bakozwa matanga na bino mais tozoye bate bozo préparer ni pona matanga bosenga bato bakonza sote s'il vous plaît ya dernier jour de makambu na ye tobona biso en plus nazo yoka bokendaki na famille kosenga 10% pona nini nakotutika atika kamba 10% obekaki c'était bando c'est 10%. Bon comme ici matin on est nganda diamba na oti sango balala im ko la ko babengani be ko la diamba boni boyire niembe melema désordre en plus nini ya jani famille no ba mitema mabe na ebite to kanga lipango te ba mayo ya ma oba kagela le pango te comment c'est possible votre basa émission pour des casiers ya rencontre là ya robimela wa lisolo babi désordre et comme d'autres image ba ozo mabe makasi ba osali en condition comme avozo image faut faire ça des casiers et comme product telibala ya jane comme product matanga telibala tu bango comme so libala pobo que nous ça des émission ko nambo tu na ba ketna makambo de lekela il faut des casiers ya lisolo eza kitoko te OK matanga ya jani eza na bien organisation OK surtout ça boso organiser bien matanga ya jani botika matanga ya jani to le na kimia toboyi ba désordre JP Masamba na Bedio Matoyi pona nino benzi Matoyi bocha désordre na matanga ya jani te pardon JP Masamba na bengi yo 3 fois kolekela nge monsieur pas zoomate na ngana na lobby na bengi yo 3 fois pour donc c'est réponse de l'émission je t'appelle JP Masamba 1 JP Masamba 2 JP Masamba 3 bokomi ko sala ba réunion pona matanga ya jani bosala ba réunion pona nini bon mabe ko sala réunion en désordre bosala loko moko mama lingaka dégagement te bosala loko moko bosangani tobongisi poto kuna ya jani na kinya tozo préparer koreya na kisasa voilà en plus quel koreya na kisasa avec 15 personnes mais toki awa venga dia lobi na organisation bazo sala foye pe batia komona oui il faut beaucoup de venga dio sur l'organisation il faut beaucoup de yanga dia la kata makambu pourquoi yanga dia la kokota makambu poto yeba ya jani se venga dio OK yango na biye lombe na mazo pousa la kamukie na yanga dia akota na kati groupe na yepe sadere pourquoi parce que chic sur le yenge faut mo pe ba on ba ta le yenge chaque le yenge ba ta le yenge ba ezali na ka série mo ba ngai ba panza na désordre ngana ndanda muta vérification ngana mystique ko ba jokisa da ba kinda mais to bengi ya jokisa bo zonga poto le ya jani
Lobi tout à qui na réunion na chic choc le yenge. Moi j'étais là. J'étais là. Yasi la m'a appelé biso kende tala ndé baninga bosa réunion na kimi mbangu na yoki ke na musika. Mais na sugele suka ki mabe bolimbi sangele ngakalo. Ayo ke babete. Makabambo ba komela ba inga mamambongo te. Toka ba yoki ke monter e bimaki ba. Mitema pesa ba santa ba bimisa yango. Miteme zika bango. Tu comprends? C'est-à-dire quoi papa? Ce qui vient de sa côté Makambouana, tu as découvert la vérité. Mais, ndenge na yebeli batu, bakolingate, bazo yangade na bakotisa. Na makambo ngo na yebi makambo na oluba bakolingate poto ko découvrir ba secret njoka nde matanga mvomisaka batu njoka nde batebele basoba mituka mbongo matanga oyoka sango te kaliya shako basombaka congélateur na mbongo matanga na eti moto na nzambe na yebi na mama na oloba te so eza process nazo yeba te nazo yeno sala ebi makaka ezoya so na melika mai eza comme mutameli volume o meli mai kuti bakse wakse kuti bakse nyoso na lobby na yebi so na lobby nini okangi nakangi merci yanga dia muta vérité voilà ozongi singa yanga dia aza tata motema bwa ngai yanga dia la soka lati bazebola na ye obosa na ye mais c'est un beau tonton na yebisi yo yanga dia sala makambo ebele ba ya po wana ya po Mkoyaja na okufa biyo za akite. Nazo pese posting information na lo bangoti. Mais na moni bino bisatu boleki bosali émission bolobeli yango. Merci beaucoup. Mais loko zo sala nga passe za ni. Bino pe ba combiner poto za mitema malamu. Ba mitema mabe makasi. Balingani te ya jana souffrir na mambo ebele mutata pe jeni poango azate to monde bien marza ye marza na bimi le devant ana souci ya akoma le devant kula na poto atela kisasa sakade bato tu bazaba le devant parce que bato mimango na poto awa ya masuma za ya elomba zali yo bimocha mutu olekate okende wapi document mutasimba ya elompe tata nzambe côté la tout parce simba rapport côté rabeta rapport ti partout ya na lobité siko ya maxa sa makambo wana na poto awa ko simba mukanda te wa simba de téléphone na ye oko simba mukanda nini mukanda ni o simba pour décharge mbongo yo to ndo bas to décharge mbongo o mona ba chiffre ba tela kati yo sakane ki matin siko e bon mes amis poto mona ki awa na lufu na lufu batindaki vie na biso tchakala ezapeli kankwe elongi elongi pe kontaka te po musu bakozo bati na lufu okokende kuna omeli bakazoza na bango omeli bakuko ye na kwiti tozokopani me na poto mutu soka kei attention jena oya ye moko chan na yebisi yo chance kaka baya na 15 personnes délégation bayi awa yo pe tango zoya na délégation ya jani yeba koye matanga duka place bakofa so fandisa oye na compte ya délégation matanga ko profiter to que la famille na bino to so la pembe kotoyo koketa la famille noté okende matanga yakaka na matanga tobolo tout le temps na matanga tout le temps na matanga wana esabi so bien en plus to oye matanga koye ko sala kobote kototo sola beta c'était moto nanzi oye matanga oye ko sala kobote condition ni no pesi bango tango ye matanga to mono kolo sege na makama matanga première condition yango wana deuxième flat ba cheyo a otika mwasi te ko lala ngo yo moko to sola ngo bien a otika mwasi te troisième condition to yoka te tango zongi mutalela watika kina zemi na yo to yebisa batu te mama olela ndira ya mabe makasi na ba bordu ozo tout susi o ngana yokele wa jeni msuba yoka ngote yedi maole ya bongo bikesa nga passe bakasi maozo lela mabeti azolela na ba jeton yo sepe na balimba kolela ebongo na ba jeton oui ndeti ni aleleke loko moko bakanga kango talela wona tindaki yombe yonde ka yoka kia kaka na yoka sikoni nokoba na ya mao akanga mutembe zoko le wapeme pasi kanga mutema yo te mto somba ke lo rapemba ngo falo somba lipa no batia mateka yango na lobaki na matanga ndenge za bongo mutu bakota pembe na mutu ya jane za Sylvie ya jeni moko abeta ki seta va kufa le reste botikali soko oza mutu ozu mutu soko oza na foule oke na foule
ya vivi pas dans la paix parti boyer ya jadi pe basai misa makasi na théâtre ngo hein ah ya jadi sus na ete basola bena tata moi c'est vinga na habité kuna ole kate ale kate et ça va bela pète mususu obi baba parce que na ba comédie zalaka comédie soka kufi so bana batikali to mona bagina banota bangoki mama wa kuto olobela biso ngote est-ce que ya jani ba kotala ye to olobana biso ngote ya dada tikile biso dacha ba fini dadit dati oyo kali sanga dacha te mwana babengi batala limera soutien donc bagende kozoma ye na mwana kotuna nga makambo to na bona nga te bishop na tuno pa nga na lingi question te est-ce que basoka soe na bango mwana bazu baza soe ya mwana bake na chambre basomela mwana soutien nzoka bake bafina mayeno ya mwana kotuna nga question te na lingi biloko te toboyi ya jani na eta tiki bana mibaya so ya basi bango bandimaka ba charge ya 2 mois 3 mois ya 4 mois okoluka viyo moko bakomele ba batu komele za mutu siko ndo ni sala bango kindoki misus to kola bona ba quartier ba grand chor ba yena on a théâtre ba koto na kata ba théâtre ba initier batu ba fongoli ba groupe na bango ko finaka ba ninga na kingo ba koma ba lesbien na matanga ya jani to kanga na WCT ya stade Martyr poto ko tonga na Martyr ezala wana na Martyr c'est pas net to ke na ngo Martyr na matanga ya nani o akufa ya nani kasi ba tebe batika la bazimi na sombele makasi na zo bisayo na matanga na stade wana yinda kina o ya jani mambone za te ekozala te mpo nga naza wana nakosomba linete oyo ya kamera nakosombela yango linete yo kasi na omona te me na omona yo na matanga adadi musape tiama desordre limbisanga mama na yebi bible elobi vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira kokota na nga na terre wala te bato osala mabe totala baokala miso buzo bezosama na théâtre bapede baza wapi sina théâtre balesibe baza wapi sina théâtre yebisanga musicien nini oyo yebi baza pede okotanga komba mutu aozi problème baza na bango mpe kuna me kuna mukama de tambolaka baza te apart ya sila nano mona aza mutema malamu ya sila banda théâtre dakangisa nani mutema malamu ye wana ndakangisa ya sila yoka soye na mutu yoka ya sila soye na mutu la nete hervi ya tatoza amande fatabo ya peme invité ya sila pardon na ebisio ya tino pardon ya tino na tengo pardon invité S na koki ongo ba S au chapé ay chapé na landela ki yo na vidéo wana ya tino pardon na yo lela ya jayino na kimia libumoza na ngo muninga fane ya wana poto libumo yo zala ngo muninga fane na pendant 16 ans na poto yo yango to ke 35 ans na Kinshasa kaka gérer libumo na bien boni boyeko bokomi na matanga kotonga ka ya sila botongi tongi ya sila butu na matanga baotongi parce que aza star faut ka balobela ye eza nango mais fa pema kotonga museta otonga mpa mata yo tonga mpa kita ya matanga akoyako ya sila oya matanga ya sila setia oya matanga boye bapete aosekate na baninga ya bakama oye matanga oseka pa pamba oh vous appelez ba charisme babito kata. En tout cas, merci beaucoup Bishop Guy Mboma. Tango yo karapenda mbela nanga hésita raté. Merci beaucoup. Alors, babonné na biso ya boloko officiel ba retenir ni par rapport à ba retenir nga o na lobby. Essile. Ba retenir au kana lobby. Au kana lobby. Cause la tena fait mission ba o so na bi mabe limbisanga wa eza mabe. Pourquoi mi cause bi mabe o singa sous pardon. Oh nyos na lobby po na ngala bi keza kitoko. Makamu na lobby o ka lelo. Na paso na chasser ka lelo. Eza makamba sika. Na motema buanga ti elimi. Ti na pesa ngo batu. Donc o retenir te ko ote na bi makamba bien. To le ya jani na kimia. Matanga ya jani eza ote ya famille intel tu es ya KMST matanga ya jani beaucoup plus na to senga ba de yongo pa ba ku s'il te plaît kaka marambo zo tumba zaire mini oli matango ba de yongo pa nani ba ku to za kebele to le ya jani makasi wana mna suka sombele
oyo kosoye pasi kufa tetele mama tikala ke mutu esanga pasi mulabi makambo na sala yenge usetenge besoin des autres. Voilà, en tout cas abakuku toza mutu na matanga oyo biso mo toza charge na biso baboyi bade kabo kabo no bazoboya division bazoboya bo division des amabe ko kaboneza kitoko. En tout cas, merci beaucoup. Bopesa matango na boko ya bakuku baza matango à charge. Muta liboso na konomé na charge ya matanga tendance. Ya mibale ndoko zuma aza kota sécurité la porte cinquantenaire. Miss Lolo na cho protocole na kata ya sekebe ba otia jani. Ya gola la cho muta double na matanga. Munyito ko sa des autres simana na yi na zo kabla ba poste. Ngai moko na zawa na pona kimia. Bolokoko na cho wana pola ndira ba otonga ya sila. Après sa rapport. Pour on y couper ses chargements. Tonton on na cho wana yo pe na yebite. Boya moura. Ya moura de rappel na cho pour no sa ka ba direct. Ya barezi. Ya barezi na cho na ko na mutu ko zo information ya libanda otina ka. Ya malika za wana ka po mutasali mabe osimbi na nzoto. Bongo ya tanya mabe 10 amat. Bango bazala kimia trop. Bazala kimia. Quoi les ketchup? Les ketchup, il n'y a pas de likolo makasi hein. Akosimba bat na nzoto. Mais bato na tangi makasi. Ya banjembo wana. Wa imbe ya sila. Tokolele lango ya sila. Baba banjembo pe fo mabe. Mais na po mo na baba kuku nyonso. Na matanga ya jani tola tabakimono. Voilà si to bunda. Bishop to. Merci beaucoup to kabona. Na si to bunda. Tango zoa matanga ya jani tasi Christ na se. Kotia kolate tasi Christ na se. Yo kai sangote. Mina matanga ya bosa bazo ko ya ko misa matanga ya papa na biso chaka Kongo poni. Kasi te po ya manike ya nchoka ba okanana. Baba ba bunda na matanga. Siko bindo pe. Ngai ndo kimono. Ngai kimono fo zalati. Ngande na bana kimono ya noir. Merci. En tout cas, Bishop Kendeko. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout, merci beaucoup Nabino. S'il vous plaît, merci. Il y a chocolat. Pardon, on a parole de respecter l'émission Zanga. On a parole s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout pour ceux qui bakol la émission du début jusqu'à la fin. Un grand merci beaucoup. Continuez toujours pour s'abonner massivement, liker, commenter. La femme en tout cas va commenter la ministre Salama Peso Makas. J'aime Nabino en tout cas. Yo nous s'abonner. Côté comme ça on vient faire s'abonner parce que aux angaka actualité TT. En tout cas, merci beaucoup na Dorcas Boloko depuis quelque part. Merci beaucoup na famille Boto. Merci na tout Natacha Boto, Natacha Boto, je vous aime. Merci beaucoup na Roméo, en tout cas il mange pro parce que ma qualité a nulle part ailleurs kaka chez Bolokoko officiel. Sorry kolo ye soazongité tozo moso deva itandoke, toya tosola n'actualité oyo ekoko tabso qui me akolo nzambe et continue toujours ko revenir na kati ya mabota la je vous aime bien. Bye bye.